Bonjour Balandi à la personnalité TV. Ngai wabino mama Sylvie le goût de ça. Moi si oyo ala la kapongite akendaka kotambola pona kokundola ka ba pièce pona ko présenter bino ndenge kaka ezalaka na momesano. Ngai wabino na kovanda pamba tena lobi lelo na kiti lisusu na mabele ya mpasa 1 na terre jaune. Na terre jaune na re oyo tozali kobenga arrêt 3 périodes. Nde kaka ezalaka. Nayebi ke mingi na ngonga oyo nazali ko se présenter par Nabino, ba misusu baza na misala, ba misusu bazali na bandako, ba nyonso ba sepelaka na gwema. Le goût de ça, la personnalité TV, na memeli bino ba biloko ya kitoko ndenge kaka ezalaka. Le goût de ça, a memeli bino biloko kaka ndenge bolingaka. Na memeli bino lopango oyo bisika na telemi ezali na côté kama. Boni te tobeta bisolo ya lopango yango. Bayebi singa ke lopango oyo ezali 8 mètres sur 20. Na 8 mètres sur 20 tunanga mutuna na lobela yo mama papa tunanga nini balobi lopango oyo babandiango na $8,000 à discuter. Ah oui. Kobangela prix na musika te ezali 8 mètres sur 20 alobi $8,000 à discuter. Nanda kuya studio ya bien locataire azali na kati. Na kutuna ke télévision na koyebisa bino ke télévision ezali radio te. La balabala parce que vous avez maman si vous faites la biso balabala donc awana prince ba 7 minutes à 6 minutes aux na kati ya lopango parce que lopango na biso ezali na principal point ya bien place moko commercial okoko tonga boutique okoko tonga nyonso kotonga ekokotisela yo mbongo yango wana na lingi na présenter bino yango sasa ipi na lingi na kota na kati ya lopango pona la kisabino ba mesure ya lopango ndenge ezalaka bisike bandi bisike wuti na mulai pe na mukuse ngawa bino tobeta masolo banda lisolo yango landaka likamo. Lopango na biso ebandeli place awa miliki biso na bavoisin tobandi koya nango ndenge kaka ezali ligabe oyo ezali na kati omoni bisika poto ya courant etelemeli nde 8 mètres na biso esuki awa po ezali poto ya courant 8 mètres na biso esukeli awa sikoyo tozali kokota na kati ya lopango mpo tolakisa bino monene na kati ya lopango na nini mpe oyo ezali na kati ya lopango. Le goût de ça lobi ke awa déjà si tokoti na kati ya lopango pambo tozali na banzete na biso ya bapondu pondu ya caoutchouc ya fraîche o batie bakisi te o penza oloni olie osentir que non nalie pondu na ntango oyo ezalaka kokola okoti studio na biso yango oyo ezali na kati ya lopango donc obanda na balabala na principal ti na suka ndenge nazokende kende omoni bafleur oyo ndenge ka caméra na biso azali kozwa donc 20 mètres esuki awa ezali 8 mètres sur 20. Ngai le goût de ça na lambeli yo fufu na tie na mesa na kosenga ke yo nde pour souhaiter nga bon appétit ni ko souhaiter nga parce que na kosenga ke soko benginga to beti lisolo ko bangela prix na musika te parce que to tuni ukolo na pango prix no ya suka alobi prix na nga ya suka débat na mosombi yozali mosombi te nga moko na ko discuter na mosombi alobi 6,000 to bite 6,000 au matimo likolo ko bouger mo mokiete nda alobi soko memelinga kilia to kosolola ngai na mosombi donc bangela prix te pièce oyo raisonner
talela na musika lobi na ololenge kozala somba tonga lona po lobi ozala malamu. Ba grand bisous. Mwa. Ce qui va monter na komi kolo bana kono ma tellement to tambola to takina no musika ti ko tambola tellement to zali bana misara na bino to kokina ko vanda te tika to tambola ko to kondola pièce contre pièce. Awa toujours to zali kaka na terre jaune na 3 périodes. Ici ka mama sika zo ko kondola ka. OK. Ngai wa bino le goût de ça mama Sylvie. Toujours na mabele ya terre jaune na pasa. Na terrain tozali musika te na prince. Na kanisi ke bayesi bazwi ba mapango na miliango bazali kolanda bilingi bakoyeba ke awa mwasi le goût de ça akomi bakote na biso. Lopango ona memeli bino ba papa na nga ba mama na nga ba yaya baleki ezali 15 mètres sur 20. 15 mètres sur 20 ezali na ndako ya nga kolo na ngwa bandi 15 000 à discuter. 15 000 à discuter ko bangela prité. Moi sukuta ko botelo bana bazali ko kola e bongo kaka mabele. Sebi ke mabele ezali avenir na biso ya libela na libela ya génération na génération. Mais ezala na mwa maloba tozongisaka. Tunangani na peso sana. Comment le temps la fondation va être clôture na bazin. Banda awa. Kozoya. Pour faut la qui ça venir, ou la qui ça paye, nous sommes dans côté na tête parce que c'est les gens intelligents. Awa est-ce que tu peux côté na lopango poto zile binene ya lopango tolingaka kobanda na balabala po bomona emplacement bomona avenue monene nango donc moto keyeti liboso ya lopango.
tobetaka na libaki suka ya lopango na biso 20 mètres soutenu na mur ya voisin. Donc, ils allaient 15 mètres sur 20. 15 000 à discuter. Discuter zongisa maloba. Bokoyokana. Toujours na loba kake. Kolona na mabele, eleki kosomba motuka ya talo. Kolona na mabele, eleki kosomba ba bijou. Po bijou kosomba yango, lobi so lingo zongisa na vitrine. Bakolongola su ba gramme susu do ba kati mbongo na prix oyo sombelaki. Soko tuni bango te elongo gramme mais mabele elongo ka gramme te e bakisa mande gramme. Lelo sombi on a $12,000 to $13,000 to $11,500 to $11,000. Lobi côté comme c'est bon que lobi côté comme 20-25. Donc ma belle conseil te pesa ka bande ko na biso ma belle e botaka mbongo chaque jour okosomba ngo lelo lobi côté comme na prix oyo sombela ki yango te. Lona lelo polobi na yo ozala malamu. Lona lelo polobi na yo batiola ote. Na sakana kana mbongo. Na tambola kana mituka ya cher. Na lataka eko pasuka eko beba kasi mabele ezali avenir no ya lobi kimpaka na yo ovandi na seka na yo moye mutu mususu a critiquer to atiola yo ekozala te. Ndawa bino tokabwani tomonani mbala ya sima.
Bonjour, balandi nyonso ya la personnalité TV. Ngai wa bino toujours tozali kaka na kotambola ndenge kaka ezalaka. Awa bomoni place totelemi toujours tozali kaka na passa 1 na terre jaune. Tokoloba ke tozali mosika te na boulevard Lumumba, donc kolongwa na boulevard Lumumba kokoma place lopango ezali tokosala ba 6 minutes à 7 minutes. OK. Bomoni lopango bisika na telemi ezali na kotekama. Lopango na biso ezali 14 mètres sur 20. 14 mètres sur 20. Bomoni ba voisin de bazali kotonga. Donc ebandeli na clôture bisika ndeko na nga vandeli kobanda awa ndenge tozali koya na boye alakisa bino 14 mètres bisika ezali na kilo. Mètres na biso ekiteli awa minute na bafaisa nde bomoni lopango anga wana ya manzanza awa tolongi na balabala komi kokota na kati ya lopango yango okota na kati ya lopango ndenge kaka banzete ya pondu awa asisa koyana amela te lisolo ya esika oyo balobi ke lopango oyo babandiango na 10 000 $ à discuter. 10 000 $ à discuter ezali kobandela mpe na mosika te tala quartier tala milieu tala emplacement tala bavoisin ndenge bazali kotonga bazali na bavision de loin. Papa na nga mama na nga ezala mpe na vision de loin. Le goût de ça amemeli yo nakosepelaki obenga tobeta masolo otongela biso mpe lolenge mikili ya poto ndenge ezalaka. Oyo namemeli basi oyo balobaka kitoko mibali oyo balobaka kitoko basi oyo balobaka angelo pembeni ya jésus mpona kopesa rapport oyo ya ngai na bino ekosuka awa te tina ti. En tout cas la personnalité TV mwasi ya motema malamu mama Doris Elema bisika bizwa miyo nzambe na lola abatelela biso yo apesa bomoi molai ndenge kaka ezalaka mwasi azali na mbongo lokola moto aliaka biloko ya mafuta ya mbila te ba grand bisou bisika oza miyo. En tout cas ngai nasali mosala nazozela papa mama obenga tongeli lokwa bien oyeba séjour na kati ya kini boni okende kovanda na baflat non vanda na eloko na yo moko ekozala malamu. Lelo ozali na makasi ya koluka mbongo me lobi okozala na makasi te parce que nzoto elembaka soki olonaki te ntango ozali nano na makasi bongo lobi na yo zala na vision de loin grand bisou kuna